Manzela wana laissez tomber, laissez tomber. Manzela wana laissez tomber. Ezaleli wana na piololi tika 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 tika, laissez tomber. Manzela wana laissez tomber. Ezaleli wana gommer, il faut gommer la faute nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Manzela wana laissez tomber. Aotanga so bafani bonde bato mwa calme na kati ya ndako nzonde basalaka bafilme na bacinema bascénario ozoloba so te yo bino te motema bengo ezalaka mpenza maka mosalanga vino mpenza obombelanga nazozalanga coupable makambo kosukola te badesor nyonso nzona ezauti te mpa nao yo mama mobimba mpenza ma mosala yango wana vi nao koko ngo boto la libala ya na yo ndelo ko mona ki malamu yo na yo no boza mobali mo mona ki on est bien na yo papa openza papa mo exemple o pesa na ko izate ko kende azwimba mo mwana na yemoko akesu ko kota na ngo libala azongi sura na bapota ayi pa fani na leza zo ngata soni te papa mo yo wana biso inga na dimi na ndako na kei na mona mutu mota lukanga na kata ndako na keli bela na ozonga susa te bolongo na ka pour citoyen yo papa longo na carte non asu moi no te sikala kana mindono na kufa wana ofuli no peu bien calme bala ba mama malamu ndeko no hôpital ameli poison ali biloko poison yemoka fandi wako ko lambela e ofani no tala mobali no mobali akima ndako yo mobali bio ngoni ofani no tala ke wana yaonga na biso na bimika na ndako mutu telukanga na ba film no bo sala ba malere na bino lozongela ka bino mo ko lukela so ba malédiction mama pamba obombele be mutu likamna motema na yipsuka no surtout yo papa yo penza ato moni na nzela ko sopelo mai na voiture na wapusa na voiture na sopelo mai bile ma sopé baby o sel pere ba beti o film ba mama mo ma be auta nga su mais comment vous qui manga boyko li parti sans effet na nini ngande na sani nini bandeko papa leki oh na yibi ni ndeko na ngani kokoma na ngani mam lipati ngayo ndeko no mindondo na yete uwe kukuya pambo ya kubuka na kubuka na ndeko na ngai okufa na bongo vela topimila lipati na kufa te ngayo ndeko na kufa te ngayo au nom de Jésus. Oh papa leko zo ko supilanga mwana na mai Kongo Yesu na komba Yesu asali nini Kongo Yesu ndeko na vanda kiti ya Kongo Yesu Kongo Yesu Kongo Yesu oh mama leki yo kufa ba lipati ngayo ndeko na kufa te nazo itoke na kufa te nazala bomoi na mone leo ni bozo kima ngai te na ndako ngana yeko landa mama te babi na mama zawa na Kishasa ngayo ndeko na kufa te lipati na kufa te ngayo mindondo ngayo kandi oyebi ngai okufa te na kufa te ndeko na ngaba film nga na moni na nzela si mutu ndetika ko iba ngai nini sak na nga na gare ko iba ibi nga na yende mutu sala accident ko sala accident wana bazuka identité zaki na kati ya sako ayiba ki wana nde identité na koma na mboka batiyo so bazokima kibanga mama leki na leka bakimi ngai ngabisi nga na kufa te ebongo mama oh mama ko na Kishasa akesa so matanga nga bina landa mama mbango koto aya koto wapi yekasi histoire eleke bele ezali awa te bahistoire ebime bele ayoko toyebi te mama wana mama leki na papa wana basala bafilme mo ebele awa ebele surtout papa wana nde ozomona eza papa na nga te kobenga biso papa leki te eza papa na yo ye mutu abota yo papa wana te nga papa na nga akufa te lipati papa na nga akufa kaka ezaka papa na yo te papa no ye filme eza wa te mama na bino ntanga akuti mboka yawa ayepana to makambo matanga balela matanga te mama wana temi wana ayebi so makambo nini esalamanga na yebi na nga te mama na bino mama alambi biloko tolia biloko mpona yo okufaki tosala tolia biloko bongo ye azonga ye na mboka
Si on a un bilot, il y a deux blocs, à Tchaki Poison. On appelle les amis, on a un Nazara, on a posté un biloko, on a lié à Nanga. On connaît des blocs à poison. Bon, poison, il y a un problème, ne pas tirer à poison. Maman Nangaï. On a tous les bons problèmes, non? Oh, il a pour la papa na yo, pour la papa na yo, ana Kémi, na maman na yo, ana. Il partira pas entre maman Nangana na papa Leki. Maman na yo, azaka mo sa papa wana Kémi. Eh, wapi? Oh, wapi? Maman na bazaka mboka, basali mariage coutumier. Yo on a expliqué on a tout n'était tout n'écouté. Basali mariage coutumier na mboka. Et comme je connais samedi ou bien jour basala ka fête pas qui mariage religieux l'église. Maman wana wa Kémi wana wa zotala wana akamati ayibi papa na yo. Akimi na mboka. Amona kimboka sikse mingi akimi na mboka. Kwa sababu akimi na mboka mama na tikali mukumba na. Ba akiko bota yo nani ngabana na papa na yo kanza papa akufa na papa no te. Papa no yo wana. Yelo wazo sana sko pasi papa na yika papa na. Kuma zo sumbongo na yo akina na papa wana. Me ngali patinga vina ngam mafina wana na bana mona ka pasi. Ya solo wana mama Leki. Papa Leki papa soki papa Leki. Papa na yo papa Leki te papa na yo. Papa Leki wa. Soko batele mi bien on ça bien ndako zo le batu babela kata ndako vraiment olimbisa ngana no loko ebindako ebongo le katamba la sima poko na ko futo mbongo no moi so edenga mingi na nzela azela to kenzela monga la kangi biloko ko bimana na mana kele ba bossa na biso na ko ndimeto ko fana ba parents mo ba sala ba bêtises ba bombela biso ba to za ba malédiction et bona membre de famille awa ba membre de famille est bien ve maman zela biso banda merci ma lipati penza solo ngavina nga mombaka bitelenga no boy nazo nyoko makaka mama Leki ya solo bachoka na mokili po munsanga pasi ngabona ndeko na ya solo wana tenga zatia moi malamu vraiment na pasi zo ngana kipo mona na mboka na umeli kuna na basanzo ebele basanzo ngana sali na mboka do mama na ngai hapo tokela biso zala msona na mama biso mama na ngaza mama na nde tozo ba boye biloko wana ezaka poison akamati aliaka yango lipati mama Leki mama na ngaza wapi mama na ngaza wapi mwana ngani pale mosanga pale mosanga mwe pula nini na mona kapa simbula na mbula ona tikani na mokilika ye wana ya solo mama Leki minondo obo minondo pula yo moko na tikana kolela ta mono yo ndi pena ndeko na ya na hospital atele mina yepe wana moninga le pozo pa yo hospital otele mina yo ozotela tala biso misuka izoli kama Dans la famille, on peut se voir. L'andar mi bale bande kono, ozo mona mo succès en boka. Oh mon Dieu, il a plus belle la kata mboko ko bale. Mama Leki ya solo magambo salinga penza yango mama Leki ya solo. Nous sommes là qui tous appartements nous sommes fanda. Ba malédiction bango etikandela bango mo. Ozo boti biso ne pour loka na biso na kata. To bana so ko sambela to kebo ko mona biso suna banda ko na binote. Na yo papa mindo no bosa na la vino so ko kanta mindo no tele ngala ko yeso itema de tika no le to ke la biso lipati pasi ongana moni na mboka ongana moni te elekelinga penza ba difficulté ndenge wana na boti teji na ba place moko so mutu amoni yango oyokelanga mawa nakoyoka ko nini na mboka penza yango na nyonso wana ozomona toleka boye tozonga boye ti toyosuka lelo na ndako ya tatukanu kanwai yango naza so na vai ngabi ngai oyo na ndako papa kanwai nazosala nini awo maseba babai tobengaki maseba kanwai nani kuna kota maseba bishi bimpa noya bishi bimpa naza kuyiba boni nous avons malamu awa moi malamu nufandi malamu kadi mwana sadi wapi
aza olala papa aza kolala namoni aza na santé aza nzoto minene mpenza sa kodia malamu nivanda na bino awa malamu c'est-à-dire zobo na ngai nati bino awa nufanda malamu makambo nyonso etani ngai awa c'est-à-dire yo mobali na yo ayibi ta yo ozadi ayibi kaka so okenda okuva esali kamute makambo na bino nyonso esala na maboko na ngai kodia na bino kolala na bino nyonso esali na ngai umvani nosala koyoka mwana wana akufanda epai ya akufanda epai ya nani oyo mwasi na ngai ya liboso mwambwi soki akoli papa maseba soki akoli problème eza ta kokende kaka akokende mikolo oyo kaka epai ya mwambwi akufanda kuna po ayekula mnoko ya mboka uva maseba me mwana azomela na mabele bakumelisa ye mabene kuna mama bakumelisa ye mabene bakusalela ebukola bwanseka po nzoto eyaka makasi monene kubanga loko te kuna basala kubatela ye asadi mwana nange biso awa umvani usala usirike te maseba te nasiriki te isali kambo ya mwana moke tusala kubongisa ye mama bange loko moko te mobali na bino lokola asadi awa te bino lofanda kaka awa byomva kadi mwana ifa ayiba monoko ya mboka na biso ayiba monoko ya mboka epai na biso bayibaka yango na bomwana osala koyekola osala koloba yango yo moni lokola bachino chino wana baza koyiba monoko ya mboka na bomwana bachino oyo baza miso baza mesi lokola mamwa babiloko ya tumikemike wana bayibaka monoko ya mboka na bango na bomwana na bango fo koyiba yango yango wana bino novanda malamu awa makambo na bino nyonso ya kodia ezali na maboko na ngai odia malamu nosombela ngai mokolo mosusu asanga ya gumbile ngai tusha nayebi tusha tusha ya ivi yango sali lokola banyoka ya bangolo ya mike wana o batiaka na manzete bakausi yango wana so bakani yango kamate bako baticanga kile sa kumona kopo sa kulega yango mo no bosana te na sa kukenda na pesi bina faranga wana mona mpasi te nazabi awa ngai moko shambwe wa mutalama na sa mobimba sa kumona ngai awa nukudia malamu nukulala malamu muda wasala bino déranger azali te usumba mbalasi mamuta ambuje nolamba yango na chili bya lweni muna ndangi salaka netikala malamu lipati onga na uto yoko sikoni mwana na nganga na moni pasi ate lipati wana te malamu na kufa ngana so na kufa le na kufa na mwana na ngai mwana ngana moni pasi na bazamba monyoko longa na moni sikona zo mwana ngana ke kopesa ngoma seba mwasi na bokola ye alobi yo comprendre alobi mwana femme sana mnoka mboka omwe pa bango za mwana fo pa ndina mwana pa ba mnoka mboka okina lobi te mais apusa na lipati apusa na ngana eka ko lakisa bino mwana ngana kotika mwana nga fonction de quoi papa na sa bala ngana kotika mwana nga papa na bala wa papa na koya ko kute pa maseba kuna e osana ile oni papa na bala ni yo ni mosi ni tabala ni non ni mosi gaza suna posa magamba kolia ya libala ya cartouche te ngana eka ko lakisa mwana amona mwana na ke ko débrier so na ko débrier pa mwana kasi suka ya ko mona mwana te yupe mosi na ezela yet mabili nzungu gaza mosi ne te lipati ko linga te pona lobaka ke za yo bien ni nani yo wana zo bana yanga tika makambo wana ngana la sona mote pa cartouche te sona longwana nga motema za na kuna te mobala ba domestique ono ko bana ngaki mobala na domestique wa bongo wa bisu oyo yebi ko tika babu ngatka azanga
Nazape la tine wa iba. Lipati. Eh. Yo mto chaka mutuba kata, azanga pati mutuba kata. Mais il y a une espèce de salité, il y a un sens pour y peut écouter. Mais tout ça peut être ça comme bonne terre. Et coïncident donc bien. Nande peut être pas ta calme ya wa. Baba comme ça canapé, tout là dans son peu suscité. Mais tu comme ça maki na cartouche wa. Ils ont une volonté na ngamote. So mama tina ingana makasite ndinga na staki na ngamote. Mama wa. Mama nanga kabonga. Atinda yo lipati oza mukoloti. Pomi mona akoza mwana mke. Mama na akumba yoti akende kopesa pa cartouche ndo komi na mukumba. Mama no kwa mtakumba kiyo. Lipati. Mais après tout pour kabela nga yo zo ba so phrase ngo. Na kabela kayo ete lipati kolo bandingo ateke na kabela kayo. Mais ça peut la tina. Mais yo mama olinga cartouche bandaka la lipati. Ça peut la tina te pour kabaka eza. Mama na kabaka ende te. C'est maman pour ça ngate ndepé makamyo so ça mate. Bon quoi PC arrivé na 5 ans pardon olimbisa nga makambona. Lipati. Je vais bien à limbisa yo. Mais na obosa likambo ezanga na motema te lipati. Oya yo mama azali na bomoy. E bongo ya ngai. Oya nga na yebi kutu te soki akoma na ba niveau nini. So pa okufa na ye. So pende docteur ba na ngai sport kutu eza na ngote. Oya yo zo mona ye. Na ndiko limbiso za problème te likambo yo saranga na motema na ngai. Et on a l'obité. Pardonnez nga on y soit kaki. Tobo ça va ici là non. Mais sinon te lipati yo so zo la biso ezali. Eza ba bilo mo futo zo mayele na vie. Futo ki me pa nzambe. Soto ki me pa nzambe te ta suite nango ezala ndenge nini. Tande to komi na niveau ba parents na biso tozo ba nga kutu na zo kokata ko yeba makama ndenge eza malamu te. Futo bomba ne pa nzambe. Soto bomba ne pa nzambe te suka na biso ezala ka boy. Bana toto robota ka bitelengano. So ba kolanda pe le kono biso za malamu mingi te. Kande na ebisio nga na pokwa oyo. Na okena nga na groupe de prière on a mona ina kwe aw. Na ke na kosambela. Pona batela molimo mwana. OK les biso nyoso ngana na tikala. Ngana na besoin ma mongela ndanga ka. Lakini utana teja upa lali pe mwa kala. Ouais, André. Yote mec. Hein? Azo okosa ngape mwana lunda. Yo to sakana. Hein? Yo saka na banani bon. Chef. Ne maya vraiment. Maître les gars chef ezali a to sila ndelo. To ya ne poto sila. Ndembi to ya poto sila na yo. Vieux. Na yebisaki ye, soki na yo zonga na ndako na ngai. Na ye na sale poso mi balet moko. Ya mi balne na yo kotika mais na kut na ye awa. Madame nanga akotaki hôpital yango wana ngumeli mwa mke. Na banda lobi na koya nango mbongo wana. Etali biso. Etali biso maître ba masolo ba etali biso. Mbongo. Na mbongo ebi. Maître le ka kuna ngambele mbele na mwana lo batende mbongo ebi ma awa. Chef ndenge na yebisaki ye, hein? Na koya na mbongo nyos. Ni na ngozo kende wapi parce que kuna pe biso mbongo. Dai to kana ki resende ki. Maya ngamla tina ka kota ngali bala. Maya yo ba ite mosa mutu ko. Maya, bibi ça so 2700 doit token. Oh. 2500 on a 5 pour la mawa, il fallait foutre $10,000. Parce que yo pe mususu te. Hein? OK, c'est nga $2,500. Alors bibi moi, à quoi ça qui ne peut biso? À cause chef, le euro biso le lo mbongo. Na pisanga ya tamwa mikolo. Mikolo ni nango. Na kumela te malo yo. Le lo to yeka kama kambo silawa. Mbongo. To ende to sila nao. To ende poto sila. Makama kenezo to lingite to sila na kaka lelo. Bimi se so mbongo to ken. Bon, nda yepsenani. Zonga na mukuna ozongisa oyepsenani. Nani ngo? Potanga boete. Ngamna tinda kiyo. Okomo tianga susubo. Bimi se so mbongo to kende. O tamsa so kisamo to mo luka place na yo. Ukata to mo na oteko. Azoi. Awa. Mbongo, misaka mbongo. Maya, bozo ata radio wana. Bosimba. Soki na kokishi mbongo na yo kwa kiti yango. Pili yo zwe kana nakai. Maître, pardon. Maître. Na wa mutango. Mbongo. Abisa ne mbongo. Mama azo kosana. Siko. Mbongo.
wana soto okosana ozokutana wapi zonga kuna bisa sombongo Maître Zela. mama nanga ye Azoyana ngo. shaka o mwana lunda Noki. en tout cas maître nayebi si wa atoye apo tozonga te po bosine bapapier te bino ata mikanda toyende po tosilana tozwa $2500 tokende soki osali makambo ya papier ntuko okamwisa ngai Papier eza te mbongo. nayebi si oka ndenge wana lelo kaka mbongo ebimao o mikanda nango tala bino na babigile na bapapier so bokokoma ngo bai Maître. Pardon, bon, toka. nini Oyo, okanda buka lupango. nino nino Buka lupango na ngai, buka lupango. o buka lupango Bosimba. tozwi ko Tile na yo. ekasi tozwi yango maître tozwi buka lupango loba likambo asuka tokende Oui, bien na sala ki on ba liboso ha. Lokolo Lexi l'air mingi, Lexi biso tango. Futa sikoyo $5,000. To pesi yo une semaine. Soki $5,000 ezate dans une semaine. Ndako oyo nyonso na biloko eza na kati ekomi ya biso. ndako oyo lupango ekomi ya biso ndako wapi Okamata lupango ne nyonso biloko nyonso ezali awa. lupango nde mobimba ekomi nde ya biso lupango nde ekomi ya biso kokontango lisusu te soko lekisi une semaine maya lunda soko ozwa basi baningo ozwi omoni yango Naposa kulia esili. Ingani. Sika na yebisa nini na bomengo. Ingani ero kaneke. Ni pati. Mate ezali. Pasteur lobile azote yanga lobi. En tout cas, okanisa akote ki na motema na biso po yeba pasi oyo bandaki kosala biso. Donc mabe oyo baparent na biso basali. Donc eza na baparent na bango mutu moko mpe asalaka yango. Yango baparent na biso bafuti biso tofuti yango na bana na biso. Donc so tokimaki epai ya nzambe te TJ malédiction oyo olingi obota malédiction bana na bango malédiction ti na 4e génération. En tout cas te nzambe abikisi biso. Toto parce que la malédiction à maman sikoyo biso bana tofuti biso neti nga sikoyo nalinga kosukola te ba malédiction sikoyo ezaki ba maman lipati ebongo lobi ndenge osokola nga bibandeko lipati aloti oyo bi eloko nini kabo mona prière te prière kambala mope na komo sukola liboso pona sukola nazo banga nazo mona mai pasi ondire kosonga na nzoto banvoutement ndeko nanga banvoutement milimo mabe oyo ezalaki na kati na biso toyebaki kososola te tokimi sikoyo epai ya nzambe nzambe abandi kolakisa biso sikoyo etikali kaka yo nde paster alobi etikala milimo misato wana mibale nde tosi toretrouve yango ya orgueil na ya kanda tokoka tosi totrouve yango déjà nzambe apambola biso tosala yango bagene ekoka koleka na malamu mingi bon côté pasteur ateyaki wana ya pardon donc so pardonner mutu pardonner une fois pour toutes ezate pardonner olobi o na limbisi yo mais na motema na bosani te alobai bongo te il faut pardonner penza yo na motema pe obosana limbisi likambo yango olekisi lokola kutu ebandaki koexiste te na vie na yo pasteur alobai ndenge wana te mate ezali makambo pardon ka yango wana mpe tozolobaka te na mpe makambo pardon wana ka yango wana tozoloba fo makambo toza na mitema koloba mpo koloba ndeko na ngai fo koloba oyo nyonso oyebiki ozalaki nde problème okanaki obesalaki likambo kende oyebisi ye ndeko nasengi yo pardon na nkombo na yesu ata aboyi na ye essentiel yo so olobi ya yo ovai na yo oza na kimi oza na ordre na nzambe na yo ye atikali na makambo na ye netinga mpe naza na likambo moko neti likambo ka nayebi ko okotungisa ndeko na ngai comme ka problème no accouchement problème accouchement namoni okotungisa oteli pati kama bilamba na wana namoni na valise na yo ezali oyo TJ azotika ezali okobota calme ala tana tozela arrivé à masasi so mpe nzambe alingi kokokisaki masasi azala wana obota ekoleka nango na kimia nyonso ya nzambe mpasi nini yo omona kozala na pasi te kotia susi te mwana nzambe azalaka toujours na esengo place azali moto nyonso ayebi ke mwana nzambe aza wana mais so ozalaka na mawamawa naza na likambo boye naza na pasi boye nzambe akopambola yo te oza na esongo so aza na problème te mais so aza na problème esengo ngo euta wapi
Les partis, ce problème ni soza na onde konanga. Soza na problème, nga azali ya na yo. Oyebi singa problème ozana ngo, hein? Problème kana za ya mukumba te. Parce que c'est une solution pour la kama mukumba te. Poko bota kaki bongo mna kidogo bota na zamba wana. Mwana zate. Mwana zali, Minga suko mukumba wana za ngwana. Nazuni kana bapona singa pardon ça me pas limbisanga. Loba leki nanga fongola motema. Fongola motema. Loba yebisanga na za yana. Mukumba salini. Ata pe na lobby, mais c'est singa pardon silika. Non loba lisu Lipati. Na oyo kanga. Na bolingwa nzambe soza na problème ni yebisanga. Problème na za ngo. Ezaki mukumba ona za ngo. Eza ngo ya cartouche. Lipati. Oh nini isusu. Hein? Mais bah vite c'est pardon. Nga la zolo ba porte nzambe pa limbisanga. Lipati. Eza mukumba na. Na sima lobi po nzambe limbisanga no loba sulu wana. Eza ngo piso na tina monte. Eza cartouche te. Mais nga na yebi ke ozali mosa cartouche na kati ya ndako. Zeme ezalaki déjà avant que tu kokota na ndako. Lipati. Et comme sur la cartouche te comme ya nani? Zeme mukumba ngozaki ya elombe. Ndeko nanga. Ovandi na yo. Hein? Tize me bandi muke yango zeme se ko bandi ko komela boya solo wana Lipati. Elombe sa yebi yango. Ah, na lina mamba yeba te na zolo ba pona ndinga mamba te so ya pardon pour minazala na mamba elombe ya te. Te mezo na makambe elombe parce que oza en ordre na nzambe na ote. Oza tambo na makamba lokuta, hein? Fuko yebisa ye. Yebisa azo ba responsabilité na ye. Na mona na ngana yete. Na mona ke pe ko tu pe souter. Lipati elombe aza mwa mobali moko calme, aza sérieux. Soko yebisa problème ndenge zali, aza compréhensif à comprendre yo. Hein? O yebisa te pona ni. Na lukana nga yete. Molimo orgueil yango wana. Naza so mama milimo wana te na prière déjà basi balongwa ba longwa makamyo so wana. Na lingi so mama milimo wana te na boyina. Nga mona oluka ina ebisa ye ponga naza na choix te. Oui, entrez. Marcel. Dis. C'est un panneau vert. On dit bien pas. Non. Bien pas. Ça il va vous faire mon cœur. Vous dites nanda ko sama labu. Moi mon képa. Marcel baboni TJ. TJ. Ah, il a un bidi. Donc si un commun na ye, ya bonko na biso, il a un bidi. TJ les TJ wana na bi so uta wa bi TJ. Likombo na likombo ya koko ya masiba. Koko penza ya koko na biso nyoso. Aki patria shilingi mkonji munene na kati ya familia ngongole. Ya wana tupesi ya kombo ya ilonga mbidi. Mama anufanda malamu. Amu badi na bina kenda. Sabu ya. Badi na bina kenda sabu ya te. Anufanda bina malamu. Ipani na biso soko mubadi moga sana mfalanga na ye. Ba mwasi ata mitano. Ata 50. Ilonga mbidi wana za kulubala bina na saki na bango combien? 50. Masiba. Kasi mwana ulanda makambo wangoti. Bakombo ilanda kae Masiba. Akulanda nyoso te ya uzawo ya mwana ya kalawana utika yango. Ilonga mbidi zaki na 50. Pesha la mwana antambwa 35. Sabu yoga. Ya wana sabu na sabu yoga la bonko na biso aiba munoko ya mbuga azala malamu. Pamba te biso mwana aiba munoko bo mwana nyoso. Aibi bonko na ilonga mbidi. Aibi kongolo. Aibi kashala mwana antambwa. Nyoso wana aiba bongo aibi azali mwana kalala. Uko asumpi. Mwana koji, mwana koji. Omoni zali problème zali wana ko. Omoni lokola bino bozali bazali bana tata moko. Problème boyoka na problème zate. Sadi kamute. Nuko zela bino bali shato. Kama mbongo ya Yesu. Kartosha so sana mbongo na ya kama ta nombre ni ya kudinga wani.
Et puis Bokilo, ngai likambo simplisinga mingi ba trait de ressemblance. Donc moi na wana vraiment kolongola te ko bakisa te ezali vraiment masasi mobimba. Donc azali vraiment moi na biso. Azali kola ba na milombela. Minene awa. C'est ça. On a fait masango. Asa udia déjà fufa masango. Poto temas. Poto amikia masango. Asa udia malam basali moi bukula bwanseka. Asa udia sa muke mungongo za kufunga. Kasi masiba. Sikoyo. Bokilo oyo sukwa boti. To besa yankombo. So azamana mbazi. Kashala mwana ndamu. Yolingi siko bato nyonso bakende pai na yo. Ye siko suka boti, soki mwasi bapesi kombo ya ndeko na ngai mabele. Soki mobali, allez, mako. Ici. Kaboli te? Ça dit kamute. Il on a le bagage pai na bino no yiba kama kama mingi ya boko na binote. Soko na tunyo sali mwana ngai na bana. Yo. Bukonde na ngai. Soko yiba kama kabia mbuga nyonso. Ayo moko tata oyibite mwana oyiba ndenge ni. Oya biso yo yebaka. Soko le bilinga ete. Yebaka biso ko tata makasi. Ah, na yo na sadi mukwa son pina biso. Na yo yango te. C'est bien. Ni ba kama kamunyoso no bosa na tata ba shino za kuyoka wana. Ba yibi bunkoko na bango. Ba kulia na banjete wana eza bunkoko na bango. Surtout dia kana maboko. Bango mimi mwana bota mimi kuna na America Latine waye ba shino. Biso lukulo za kumona bisawa atana sadi ministre. Oya tifo bugula banseka wana na la kumiti fumisheta na jipembe na sabu dia na maboko. Wale sababu bunkoko na biso. Kuyoka nsuni tebo bukonde na ngai. Mubanda mno saku mana yana nte Parce que biso to tuna yo yezo tuna biso liso. Nuko mana ya sadika kana fa yes. Mubanga ngai mo na sadiawa. Wo mubanda mno kanisa yo lukula sadiwa na ayibite ayibiga ga osho kufa. Mutika na malamu oyo nusumba ndo nuso ndio kujia. Bokilo bakisa kama $1 wewe. Bukonde sana $1. $1 ndio bukonde. Tamu susu be. Uzamwana mai ligomba kama kama hapo. Nulubaka bibi. Bon, kepa kato. Asalina mwa mwoko. Oyo ngai wana ya mpembe. Masanga kitoko izali na mboko yo kaka masanga wana yo linga kawana ngai linga kayango mi. Izamu sana banko na biso ateka. Bokile botika malamu Malamu. Mashallah nimpa. Eyo. Musabu sala makasi. Aseba. Yesa mwambu inaoya utala teji na poko. Ilo ngambi dina. Ilo ngambi dina. Nutika na malamu.
Oui. Kota. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Cartouche. Ça va? Ça va bien. Ah, je peux m'asseoir? Oui. Alors, Madame Cartouche, ni non autant. Bible? Décidément, Dieu est grand. Hein? Des romans photos, tu la Bible. Quel progrès. En fait, au combien? Et pas Maseba. Enfin, il y a femme légitime. Allô? Allô? Nazoka bien tenani, c'est Gena. Oh tiens, oh. Président. Ndeni niko? Mungongo nani Nazoka bien te. Ah tiens, président Fracas. Comment? Au maintenir voyage nous à Miami? Ben alors dans ce cas, nous allons rendre un service. Mon cousin n'a pas quoi. Nous avons dit que moi son mouquet il y a $10,000. Ouais, c'est comme à Paris. Non. Ouais, c'est comme à Paris. On a un équipement complet pour la salle dont on a des joueurs et des petits na sodigraphe. Hein? Ok, bon, mon sous etikali, tu as un compte na musique et puis $1,000 ban membre ban la bière. Ah, tout ça bon chic et ligne en bon, alors c'est là à 19h. Hein? Ok. Madame Cartouche, ça va, on a un cancelero, l'homme sous en Afrique du Sud, au Québec. Hein? Et là, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Et comment il vient de nous? Moi, je vais impressionner tout. Maman. Au bout d'un moment, attends, je vais et tout ça la tête. Pourquoi il va y avoir des zali? Au sonal, nous n'avons pas comme la carte au Bengi. Vous voyez, il va y avoir des anneaux. Il y aura des choses qui sont mais ça est zoué. Il y a des moyens de communication. Il y a beaucoup de liens qui cherchent à dire qu'il y a un volant. Au revoir, ça a d'abord merci. Boni mbandano ya mwana musala na bino. Kwa mbandana wazabia. Mama musala oui. Mbandana yo aza en forme. Il fallait aux la clair tant qu'on met une lettre au lobby non signé l'ipati au lieu que au signé na kuma mindondo qui est déjà décédé ba nous baby. Hein? Il faut aux aga sincère na vie parce que le kuta et c'est ça qui toi moi si oui ba moté. Le kuta c'est qui toi moi si. Zo courage non ngali pati na komelio. Bon, peut-être que basango na nga ekomi au monde qui n'est pas cartouche et pesi boulot parce que c'est pas facile mbanda. Bazilo comme banda moi musala na bikisa ka pasi uta umone yindi bazwa courage ya kitu ofali ofele les olongo so oli na futa là je suis prêt à payer na futa mbongo bien ba besoin na 17h ba bazwa depuis 7h ti butu bazwa konde ko zombongo baza orgueillete bon fait bien ba besoin na pasi okoli na pasi zo mbongo na 17h okomika na bisala sta olo sala les atina te na lobaka na yo kala naza na cerveau na zela ka ya nzambe koya et na 18h oka maloba olo mide te le prophète oka maloba nete to zela ka ya nzambe ko umelaka ya moto aussi to zui alors loba noki parce que ba faire aux zelanga on n'a pas le temps de perdre ma belle je veux bien loba comme bengelenga nene bengal susu zela no mwanda komelo mukana yo ga cinéma yo nous actrice ya solo yo o changer de hein tu bika mindondo tu bika kufa loba likambo ko sala cinéma te so benanga c'est mec elombe bangi singa na kubangi c'est mec bon muna makati apambo banga la paix c'est mec ko changer bon mindondo ala ni na bilima pona ni atini nga biki vande no banga la ozomona ngali pati ozomona mais yo na mais loba bien sur ozomona non la bilo bibale c'est mec elombe au changer et on peut aller mokilio c'est mec ozoba ngayo nga mindondo ngayo ozoba ngani ambo pona likambo wana semeki te nakufaki te naza na ngai naza na ngai wana comprendre semeki donc lettre na monaki na ndako ezaki yo moto okomaki nga nakomelaki yo naleki kuna bayebi singa oza te nga bon nati keyo quand même mokando oyebake na yaki te nga nde nakomaki yango
Ah, quand tu me comment qui a goûté, ça linga ingam na comment il fait. Donc vous avez un chéri à nos. Ah mais c'est mes petits gars yamba quand même. Hein? C'est mec qui est lombé. Kala. Bandako. Si madame PDG m'a communiqué une lettre, voilà, tant on a vu quand même pour mon adresse. Na ndimati comme to signer qui. Tengam na comment qui on signer. Ah, c'est mec na nyokwami. Na moni passe penza, na boti na ba conditions mo difficile. Quand moi na okazani mutu mo nzoto minene na ndika papa na ebo. Moi na sale ka munene. Bon, ça va quand même. Au bout de moi. Mobali. Bon? Félicitations. Mais Aza en bonne santé. Aza en bonne santé. Aza pas noko. Noko wapi? Maseba te, Maseba quand même. Ah, pas Maseba. Ah, parce que tu vois n'est pas Maseba, t'es pas moi si naïe. Ouais, c'est comme moi n'a pas moi mbouille. Pas moi mbouille. Ah. Abi moi na ka mentalité na bango. Biso benga so ba bena mai. Ba Maseba ba conservateur ba tikala na coutume na. Ah. Bon, donc yo wana chéri anos. Ngayo c'est mec. Nzamba kumbama. Moi était ko problème de tika na okaka ya leki na ngayo nzamba sunga kaka bota. Akita po ebando limba déjà. Ah mais ya ngabo tata na Japon, il semble ba c'est ba PDG ba ngabo en Japon. Ba c'est homme d'affaires solo. Na Japon. Te c'est mec wana, moi ils a problème te. Na benga ki okapo na solo na biso. Bon biso mi balé mais na lipati quoi biso misato. Ah non mais so pour na la médiation ya yena cartouche c'est mec qui désolé na ça. Parce que oui circonstance ni to kabona na bango. Tika baba continuer. Te c'est mec qui le monde appelle ça lipati. Maman. Ouais comme ngonga na biso moi peut bien pas biso to ça boni tika to mimona. Mugila tour à tour. C'est mais le mes mais pour na bongo te hein. Cartouche za pa na kati makamba ngote. Makamba ouais concerné ngai na yo na lipati. Et na nikolo baboyi. Ozomona semeki ozamona mobali mo nga na yebi na vie na yo ozo a quand même responsabilité na yo hein ozamona mobali moko honnête allez kangile bisona ilo kwana ko bandiko makelela pa kangia muzala à l'aise na kangia mais ça problème ta ono solo lati semeki problème ezawana ozo a ba responsabilité na yo donc na yebi ke oyo ko ya okozwango pe po boyera likamoko te. Question de responsabilité, c'est une question, il y a honneur, on a gardé rang, tout perdre sauf l'honneur. Il faut prendre ses responsabilités, ben, je prends les miennes, comme ils étaient. Mais pour la médiation, c'est en tout cas, parce que la situation tout connaît, tout le na zamba, na ba difficulté à nous. Hier, mon toisa la base nango, hein? Comme on dit, ça m'étonne quoi. On a un problème, talinga na famille nanga quoi, na leki nangai. Drôle de famille. Vraiment est concerné vraiment té. Problème est ça aussi, mais que moi li parti ndenga zawana, oui kaza na zemi. Oh mais na bien, na bien. Je la dendela ka biso kuna pas na, pas en bas na. Zemi pango ici pour ça mi c'est mec qui. Ah tout ça moi on a déjà beau tamate. Et ça c'est ma cartouche té d'accord. Oh c'est quoi ça? Et quoi on parle monsieur? Hein? Madame, oh t'es qui PDG ou comme ça? Bon c'est bien que ça c'est ma cartouche té mes azim na yo. Bon voilà. Aïe singa ki aza mukumba ezali ya yo. Quoi? Bandela? Hein? Bandela nini? Aza mukumba ezali yo c'est mec. C'est mec. Donc on a que zo ba responsabilité na yo. Je peux tout accepter. Hein? Nandi manioso sauf likambwani. Yo ebi comportement ale qui n'a très bien. Ou bien très très bien. Non mais non, mais les sangles comme ça sauf ça. Donald nous dit mazemi na ebité le pour la combien va moi. Ah non mais. Non, bambon tozozwa. Bambon tozozwa et le gars a problème mingi. Donc n'importe qui a joué zemi na yé. C'est ça mais c'est quoi comment telengana le wa na comme une situation à l'art bon. Kangela nga zemi wana na kozwa ngo pété. C'est mec ça pour na bongo te bité. Voilà, oyo ki balanga jango. Oyo balanga jango. Oyo balanga jango. Problème eza wana ko na lobité ko zo responsabilité ali parti. On dirait que ndengo zo kanisa ke ngana lobi ozo été. Mais la linkaka oyeba ke li parti za mukumba na yo. So ko linko zo gloire à Dieu. So po boy na yo na to fonctionner te ko zo ngo. Hein c'est mec.
ezaka po yeba quand même que moi no li patia ko bota eza mwana na yo c'est mec naoki mais c'est vous allez mingi naïba ki mwana wana zali mwana na ngai ceux qui vraiment conscience na ngeti mwana na ngai mais au comportement na yé naza mal placé na ndima likambwana. C'est mec obi li patia changer mingi li patia changer mingi poko ko fongolela nga motema na ye ayebisa nga vérité wana ezali patia ya kalate ayebisi ngai donc aboyi makamyo sto ya kala akomi ko sambela na impolitesse wana makambo kala da vous assure ka boyi yango na impolitesse wana c'est mec mon ça quand même attention ça quand même humain makamyo zo ya ye wana leki on y se pona comme na l'art bien comment bon c'est mieux de toute façon makambo so to so lango sima mais pour na dossier wana on va voir faut réfléchir sur ce moi mingi mais pour na moi na ebi ki oza situation ya oza mwana na otiki $300 mais ko sombele bilamba ya sorti ça la provision pour na ye hein ça m'a pambola aussi bon mais revient mais ça za ba difficulté mbongo loko yebi pa na nga passer c'est un message mais pour comme ce wana enfin na ko kindu réfléchir il faut réfléchir donc nzamba a éclairé biso nyonso hein bon botika malamu OK na yesu c'est mais mobali na ye boza ensuite na été en tout cas penza bandaka ke biso tozo chamba tozo zela ye le côté parce que na leki chaque fois na leki pa na ye ndako za okanga mais ba voisin na ba bisinga que moi na ne musala fait mbanda na ye wana azalaka kuna abimaka ki asali provision azongi amikangeli ndako je ne sais pas comment. Alors dans ce cas, il faut vérifier. Oui, l'obité, c'est mec. Oui, l'obité, c'est pas de problème. Il y a un chauffeur, mais il y a un d'accord. Ok. Merci. Bon. Au revoir. Au revoir, c'est mec. Quel naïs. De Muli mwakanda yinde kuna kande laki yolo kwa kanso. Mais yemu tata na mwana. Na yebisa yete to suka wa. Lobile ka mkesi ko insister pour mambo mwango ya ticket biso. Na mukanda nzambe pe loko tomboke bwaki. Ko luka ko changer ndeko na ngai. De mtoto wote de na montu pour la porte de petit yela le bende na kuna disoma si yela le bende na kuna de to pour la porte moi tout ça autrement exact hein de soit bende à moi kilo na kuna wana za mketi fait des choses bêtes au fond pourquoi hein bazo beta porter là on ngo fongola té hein o comme robot et là on ngo fongola té pourquoi moi ça patron hein malem ko ki maté maman na yo akufa té patron non aka hein ozo ki m'on dirait zombie so nini a fongola porte ndeni c'est mec yé mutu moi ça ça zango kamu singa ye o kamu singa ye dis mais tu as bête ta porte tu as fongolaté on dirait aux autres côtés ou comment hein et puis la première fois tu es sur une aïe donc ça tout le temps n'est pas ça la bête porte beaucoup fongola pourquoi hein
Alors, côté Ouliette. Ça va? Cartouche Lazare. Dubaï. Ah! Arine Nzilani. Et puis informer mon tout le monde que Dubaï ndengeni. Vous assurez que Dubaï avant qu'il n'ait pas que bon. Azam dans Dubaï. C'est pas normal parce que na me retourne ba garçon tout ba voyage na bango. Ba kende ba mo ko cette fois-ci rinde été. Bateau pezonga depuis Kala donc information monté. Azo comme pété. Et na l'équipe na bureau central suite mo tenabil comme Dubaï té. Est-ce que vous êtes à l'aise? Hein? Madame, tu es bien? Et bon, on quand on a coupé nani. Pour ce mec qui le met ici les caca bête rapporte mais aïe que mutazara na kato au fond la raté pour nani. Au salaire nani na katia. Au là la ba pongi pour comment c'est patron. Hein? Doucement bon. Oh là. Natiki bon mon en voiture Azango zo kamusanga ye. Ukamusinga mingi. Na ndenge na banova na ndako. Bien. Dis, le quoi zate. Cette fois-ci photo que nina comme bilos na téléphoné Tembo Kaungula. Tout que na bichoti bo to vendre. Oui, parce que za na ba côté kuna ou bien à effectivement Dubaï parce que en tout cas na signe moko ya voyage wana te mouvement monté. Alors, aux improvisions $100 hein? Kende changer yango somba approvisionner ndako hein soba toi facture ya maina courant baye le cas au mon ngai même côté téléphoner ngai hein comme ça na fout un combat cartouche bon sopé ba journaux ya payer coquille ou informer nga na pesi mbongo na c'est clair mais attention batela biloko na très bien en bako ça va visiter ba tout ceux qui wapi na ulinga monter hein. Ça va, on dirait un problème, qu'est-ce que c'est? Ma maman. Oh, mon gars, c'est quoi ça? Dis, mais Azan Anda, pour la faire dis, ah, Malembe, Zonga, Okimani. Okimani. Les gars, enfin, c'est pas sérieux? Hein? Moutozan Anda, pour ceux qui s'est sauté. Dis, Mindondo. Comment ça? Enfin. Les gars, on a dit, non, Bamba, du bon goût. Hein? Comment ça, cinéma? Cartouche, oh Nini. Moto. Maman n'a koufi. Azanga. Nini. Nikam Nini Azanga. Foufoui. Dis au côté ndengeni kuna comment? Foufoui. C'est mec na kikuta ba kangai na mbetu. C'est mec ba kangai na mbetu. Basinga na maboko basinga na makolo. Azo subaka wana cabinet ka wana solo wana Azanga. Naebi yo Naebi yo Comment Eyombi. Vous êtes bissoube. Eyombi hein. Yo Azanga. Comment non mindo. Maman. Dis, expliquez biso a commis boy comment mais aux autres rien dit ma fin dit hein. Expliquez biso qu'est-ce que c'est. Azanga, on va na mutu na ndako. Mutu comme une étape. Hein? Aux autres faut mettre na zone retoquer na frapper n'importe quoi fungola. Oyebi kaza situation malamu te. Ko fandi na opé. Hein? Moto. Azanga. Moko. Azanga. Maman. Oh nini. Oh nini ngana zo mono. Azanga nini ngana zo mona. Moto. Odomona moto. Na okufa. Odomona moto. Loba problème est ndenge nini. Loba même en fait on na salonini na salonini. Hein? Loba. Hein? Mon bali munene a comme situation boy, a comme boy. Et pour fanda na yo tu ne fais aucun signe même ba membre de famille signalé ba. C'est normal ça. Azanga. Oh ngana zo mono nini Azanga. Kende papa mona selemba o. Na kolongola bilamba c'est meki na kokufa. Na kokufa na loba. Moto kisi pa linganga mingi. Ah nzambe na bomo. Yawe ya solo. Azanga. Et ceux qui vont comment expliquer Zala dit. Na bambo no koyo. Papa on a yedi. Azanga selemba.
Liboswe, wow. Nasima, wow. Modo, modo. Maman, Zanga. Azanga. Sikoyo, uvandi. Sema ina oboma eno. Bon, tika bon. Allez. Mobile na ngala okufa. Oui, bien. Allez, tellement tout de tout de pas na. De. Mindondo. Pangusa maboko. Tokenda. Telema dit. Telema. Ah, leka. De. Landa. Oh, Mindondo. Tokenda à l'accès au papa na tout de suite. C'est pas pour qu'elle n'ait bundana na tato. Et bon soyez. Wow. Touche à solo, nzambe na ngai. Moto. Nzambe. Moto. Na nzambe la ko kutuna moi nzambe. Moto. Yoko luka kaka mbongo bisenga tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka ya pamba bilalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pamba okomi lokola pula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini okomi lokola pula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso nauti na bumba na ye na yoki na meki mana primis ekeseni malafu mameni ndwingi kanzi primis no kimweni ku formule yoyene kuba bakiri yawe ni muda mamengi ndwini kilini tanga mungumu kanzi no primis kimakin kaka muda mu formule yo kizeku kwetu kili la prémisse, il n'y a qu'autre chose dire, il n'y a que plaisir, autre chose pour nos prémices. Bobo mangate na ndenge na pona oyo nga famille po ya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu prémisse eza eloko mosusu loko na pona yango kaka prémisse ya Landa, oh, Mindondo, tokenda à l'accès au papa na tout de suite. C'est pas pour qu'elle n'ait bundana na tato. Et bon soyez. Wow. Touche à solo, nzambe na ngai. Moto. Nzambe. Moto. Na nzambe la ko kutuna moi nzambe. Moto. Soko tali cartouche gondima te. Azanga kili koloba na ngai yo, asalaki ndengo na po venger ngai ndenge ozaki na ndako wana. A venger na nini ngana epse li pati wana ndeko na ngai. Vengeance non na modèle nini. Oya kosayi la cartouche bakisi. Ka cartouche komi kizengi wa kizengi kande to monaka. Eric Pongo na kwa koma kizengi kabu. Nenga senga batu babilo nde masasi akomi. Soko monye lelo kondima teke masasi yo azaka na mbongo, na kombo le kumu wa cartouche ke na mal. Bona sala nini mama. Soki data ngala zaka liboso na no sambela te. Nde ero yeba kangi basinga na chambre. Ako kango bele munene basinga na chambre vraiment. Nga ndeko yo na komi lokola zoba. On a gagné biso le quoi ngana zana et puis un groupe de prière yo bo memelanga pasteur ba mama misala pe ba ya ba ko lendi sanga na losambo ba sa ba jeune ndena nga mona okokate o ndako na ndenge zeza ba mvutu mafuko benga na milimo ngabe na ndako wana nga ko yisa ba frère nyonso
comme ça maman baya baya au ça ma jeune nanda ko basambe pour ils normalité ils ont normalité ils ont normalité les patina dans na comme na suka na comme pena suka bon né no be ko kani basinga vraiment ni kuna kota en tout cas Bato na bino. Namoni pasi penza mpona koluka esika yango nabandeli boye ezonga boye olelo ndako yango yango te naleka boye yango te biloko wana efandi wana ya nini pasi ya kobota mama ta bino bobosani nga na nga ya kobosana te nzokolembaka pembe awa te kumala biloko kofana nano te pardon kofana nano te tantine kofana nano te telema non zoba biloko no wana bima yango non toyingi eso baproblème aa te pardon tolakana na bino kuna tolobala nini tomona na susu te bobosana biso nabaka sakoshi towuti na oso eza mene okotela soso na bamvutumano ya na oso sawa kende malamu pardon ndondo makei kei malamu obosani adresse fela libanda lokola fazer lokola ngai nabota te nzoka nde nabota bino eza kaka po okoki kolemba bino te mama en tout cas ndenge biso tolobana bango mobali nge bayoka te ke toza na famille na bino susu te bino boyokango te likambo bokoki kotuna moto tabetoloba na micro nde boyoka likambo nini ozoyana awa te obosani adresse mama leki yaka ozomona minono ozomona mamobanda ozomona yo ozotikaki na basakoshi wana ngaka kende pe ndenge azokende wana azokosa te ozoza biloko nde ozotia wana na kiti ozofandisa wana ozobosana kazaka na basinema na asalaka mingi awa lipati tobwaka ye awa te biloko ekolongwa awa te awa te lopango bato masebaka nwa aya kofanda pasala zoso makambo nde asalaka wana ofanda libela te bongo oyo kosala nini oyo kosala nini ata butu moko pamba oyindi kosala nini otiki lopango na bino kuna immeuble na bino soki villa oyo kosala nini awa esili ngai lisusu na papa na bino dudu ngai yo nazonga susu na libala wana loba baloka ngai mpenza te nakozonga susu na libala wana te pasi onga na moni nakomi kotelenga na moni lobi nalali pa mpembele mpe na mobali naye bazaka na ndako chambre moko na salon nakozala wapi lelo nakomi mitelengano boye nyonso kaka eluka makambo kaka papa na bino dudu lopango akende kokaba mwana mwasi akendeki kozwa soko maya wana azwaka na yolo oyo akosaka biso akendeki lunda nzoka nde ye kuna akendeki kosine mikanda mobali ya maya alobi naye kokanga yo na mwasi na ngai na kati ya ndako asali mikanda wana afuta bango $2500 adedomage mobali wana nga mpe nazalaka na nga te nzoka nde mobali yango na ye maya yango bayaka ntina ndako kuna epai na biso bakomi kuna baye komenase papa na bino ntango amoni bamenase eleki akamati buku ya lopango apesi bango oso mobima soki ekoki oye te toteki lopango mama nayebi te namona kaka baye kokotela biso nebe mpo basalaka box boyo basalaka kati na basidoka nyonso na ndako mama lokola tozala toso libala nakozonga lisusu libala te silipapa na bino tokabo mama leki ozomona place bozokende suka na bino eza somo oyebi nzambe te mama leki mama nasambelaka bino moko boyebi ndenge nasambelaka bino ntongo pokwa kosambela mama leki eningi koloba koyamba nzambe na koyamba yesu na motema na yo oyambi ye ozoboma nzoto andisaki na koremplace ne babango natondisa ni baba wana na église asalaka nini église kaka problème ebele ezoyela bino mama leki omoi place tozosuka ndako ekei babotoli bino ndako po bolingi kotika baaventure na bino te mama butu mpe epesaka makanisi awa te soki ndenge nini lobi na nzela awa te eloko ozali wana nga nasala décision na tika biloko oyo kubalikui nakofanda nano ndenge nini tosilanaka na bino nazoteka lupango wana ngai mpe na deside nateka lupango wana mpe na moto mosusu mpe oya koleka bango na makasi mpo bango mpe bazanga yango eloko eza wana kaka yango wana yango mwa mikolo nakofanda awa mpona luka moto asomba lupango wana mama bobenga na nga te maseba alingaka bato bazala te na butu nalala nanu mama alingaka bato bazala na ndako na ete moi baluba nde bazalaka makambo ato wana ndaka bokilo mama leki ndeko na ngai bon ya biso moko siko tokobwaka ngo wapi ntango asalaka bascénario ne obosani
ozoyi baso bafilmaka makambo so eseleki eseleki bongo siko babaki na bible nini eloko eza occasion de shit na yo bwaka yango bekata yango ye eza occasion de shit na biso akofanda na so koma akende na ye akofanda na so kwani te yo nde ozoya kobebisa biso tofanda so toyoka na ndeko na nga oya kotia biso so batrouble na yo awa tolingi na biso te ozo mpe mama na biso te bon nazotya biloko na chambre so osisi balakisa chambre tiaka biloko na kati ya ndako yo so likambo koyo ezaka yo tiaka biloko servi ye na nipesa ye biloko olia soka mpona ngaa mama banda lobi ndenge nazali awa mpo baya kobengana biso na ntongo ya lobi wana nalete mokolo mobili balingi basalaka mpe jeune baliaka ata 3 jours pembeli mpe alambaki na ye ata mpe lobi mpe tokolamba te fanaka apanga ofandi boye elamba pembe bobe bati amusi okiti boni lelo bomosali opasi te lelo nalali bien nalanda makambo docteur alobi nalanda bongo ye ndeko no mindondo na tongotongo azobimaka azokendeki wapi mindondo awakili cartouche abela te abela abela nini makambo mpe concerne biso mo yo so balobi nozaka makambo ndenge ya koluka lo makambo mama nayoka kaka te abela yango aminozaki na lela ntongo nyonso na groupe de prière ya l'hôpital te ya kosambela kaka maladi mosu mpe eza ya hôpital te wana ebongi kaka na prière nde mpo abika oyebiki bato ya groupe de prière wana soki basambeli balembaka motu te lelo mindondo azokende kuna ye na mobali mpo bakende osalisaka mobali lobilobi soki cartouche abiki kasi bien akolinga mwasi nini yokolo mobali ofandi awa moninga akende kofandilaka mobali na groupe de prière obandi nabandi nani te nalobaki nini na ndako nalobaki nini kaka koyeko yawa obandi basinema kaka soki combien de jours obandi ka sikoyo nalobi mabe olobi mabe mobali aza mobali na yo bosuku aza mobali nani otindaka nga nde na makasi mobali na nga te mobali aza mobali na obandi tozala so toyokana na so bien tofandi bien olingi songisongi ebandati songisongi te toyokana bien lokola yo olobi ke mobali na yo te mobali ya mindondo zemi wana osala nango sikoyo okosala nango boni ebongo yo oyebi te zemi soki eza nani oyebi te bango bayebi eza likambo na biso mibale te bango bayebi soki lelo cartouche ayoki ke zemi wana eza yayebi ozalaki diba moni mindondo nayebisaki yango ayebi yo kobanda te mpo na moni ozingo banda makambo tozala eza ndako na bino te pati vedeli yo kamati makambo nyonso wana oyebisi mindondo nyonso wana mpona kozanga esika ya kofanda to mpo bobandi kosambela na priye bono soso osengi pardon fo oloba masumu nyonso osalaki mpo bapardonne oyo bon ngai nasengi pardon narenosaki nango nazalaki nango te ifo naloba mpo sikoyo nakoma nazala libere yo lingana eza na likambo mpe oyo okoki koloba na motu te olobi kaka yo na nzambe na mpokona kolobaka basangwa ndenge wana epai ya bato ifo oloba ngo mpo bapardonne biloko ya soni ndenge wana kolobimisa yango na misa antuka kosambela yango soki ya ndenge wana kaka ndenge bolobaka nana kolosambela nakenda yango kosambela te bamakaba minene ndenge wana kolobimisa yango oyebi teke vi na yo kokobebaka pambapamba wana yaki songisongi toza kuna te okuti biso tozosambela biso ndenge normal akoya kowakwambuyenga te mpona zongela makala nakozongela te naboyi mama na nga na nini losambo entrez ndenge totindi yo ntina niveau wana mongana sala nisi kozolukila ngana sala ni makambo bonjour bonjour moi bonjour bonjour bonne santé bien dis je pense que ça on t'est préparé déjà Lipati
Ni parti. C'est comme une éthique avec un homme. Non, c'est le banayoté. Vous carte rendez-vous? Non, mais le bonnet, c'est que nous comme il faut que des misères. Non, ah. Parce qu'il y a le makamazé. Et qu'est-ce que tu nous as papa, on a le makamazé, mais on t'a dit on a mis dans le coup, mais nous sommes dans les misères. On a fait changer ce qu'on dit. Non, quoi, c'est le sous. Bon, on va aller sur le bel azim, tout le monde. Quand Mabilo quoi qu'on dit, il faut surtout dans le bloc on fait occasion sur ma tête soutenir na conduire. Ce qui te l'ambanine. Mais si au lieu de lamba zemi ezayé. Mama lamba wana tsela kutuna na mindundo zemi ndezayé. Pona pour Maroulia, maman. Donc c'est là où tu as $200 ça au sommet vous en avez besoin. Merci. Vous avez une carte à rendez-vous. Eh, ça va maintenant, en tout cas, on ne perd pas le temps. On change de on va aller comme un bongo. Comme un bongo, on a monnaie quand on a lati. On a bien un bongo à des visas ticketing. Pas de n'yana ka bango na li parti yango pe bongo na sala nini. Azwa ka mukumba na kasi bongo cartouche mobali nini akoleka mbongo cartouche na mboko yo. Li parti atiki mobali okaka boye na mindondo. Nani? Maman. Ah, papa. Oui. Ah? Boni sang, boni. Ah, madame. Nazo ça c'est quoi? Nazo ya papa. Maman. Bon, plazate. Ça dit hein? Bakay wapi? Oyo ya mukolo akendeki église. Oyo ya leki akei epa docteur. Yo sadia wa mukolo yo. Papa po moni lokola mwana azali na zemi. Lokola yana yazana misala kuna na lingomba na bango. Yango na yake hapo na kusalisa ipo zemi zokungisa yo. Na bo mwana pe madame azala na mutu. Kwa kingira ka. Wangu kama baji na yo wana sali kule Ethiopia uteki yo wapi? Papa tokabona. No bala na ya solo batini la kiyo. To bala na ya solo. Mama. Batini la kiyo yete ukamata yeka na makashi. Te. Ngana. Ndapa na zaraika mukelo kula yeye. Mama yeza mwasha solo na dingina bongisha yo mama. Bongisha nga. Po uzaye kubimba, uzamubimba mama. Uzana zuta kukuka. Sabu monana. Hey. Mama uzana zutu. Na dingina kamata yo mama. Na bongisha yo. Nazo iba kubongisa ngote papa. Mama usomo ya jamaa. Tena na muna te. Na luka na muna muna yango. Muna yango. So ne muna jamaa. Ngana dingina kamata. Paka seguzana malamu te. Eye bisikoyo. Mama kaji ufanda tetu sola mke. Ngai nazali. Somba fa kwa sa mama to sola. Omoni nga nazabo kilo na yo. Bongo sikoyo. Kedi usadi bogelo ya ndengini. Yo boti mobali, nga na boti mwasi. Tuzaba chiviela mama. Ebi chiviela? Luvila? Kele. Chiviela mama. Yo boti mwana mubadi. Nga boti mwana mubadi. Yo boti mwasi. Tuzaba kama yale. Sadi kama da? Ezaka problem te. Sadi kambata mama. Zachi baute. Na kukamata hii mama na kena wana mbuji mali. Ndao kuonyo na kupesa hiyo. Tukena mbuji mali kuluka jamaa. Ibe merode mama. Sio kenda na merode na kumema yokuni. Mimi makano ai.
Pour un talama. La saline en franc na ubale. John Van. Tu sais où la maman? Papa. Déjà moi seul ni elle tambourin. Maman tu sais la camarade de l'homme la makanisha kususu wana. Nazali na mbao na ngai. Mama. Umerandambo? Amela wangutu. Mama mekana numona. Kana banga kama samao. Mama. Sema umoni ya. Sema meli mwandamu. Usaku bwana batu munyimwe. Sasa. Mama ameka mukeka mama. Umona batu munyimwe. Panyana mwani. Ndenge ni kuna. Alamuki deja. Asala amtu sokola sikwa sola tebilamba. Asokoli yemo. Azoboya mikolo so na bina sokola bi ete ngamuko. Aboine. Ça c'est bien. Ndilo nzamba za makasi hein. Tana niveau massage ya komi deja. Comme ma sali. Boki nga pena zango zela kapo na ipisa yo. Na ki kaka po na mikolo mukena salisa mobile langa lo kwa neti moi santé ne reprendre. On a ngana ibisoso moi ezali osengela nga mwana po na ko uzonga na ngana kingo débrouiller na nga hier. Merci beaucoup le oboyo kaka. On se marie pour le pire, pour le bonheur et pour le pire. Yango yote. Vous dites que vivre yango. C'est comme ça c'est grâce na yo a komindenge wana na kama santé ya bien. Bongo zonga kono tika yemo kwa. Biso mwasi to pesa laki mbongo ezali yo. Ezali basi mibale te to pesa ki mbongo pona yo. Eza pour mwasi mususu te. Ba mususu wana biso yebi bango te. Et puis Maseba. Ce qui a toqué na porte ko fongola te. Yebisa yeke masasi azonga na te. OK? Akoya ko akwamburie ba karta wanenga mesede kusala ba mwa scenario mike mike wananga na siplaka na yango te. Na boya ko makao. OK. Iso Maseba yebike mama la diona otomboka makasi. Ko yena na noko na yasaka na te. Yo kuvanda awa. Mwana wana kuya awa. Yo mtu kubokola mwana wana za mtu mususu te. Ezapa ya Maseba te. Mwana fa zonga awa bino mibale na masasi bobokola bana ba mwana na bino upese éducation oya bino. O éducation wana yazo koloba kuna ya bakoko na bango yango te. Ka bakoko na bango si eleka c'est fini, c'est terminé. Oki makambo na lobi? Na oki papa. Oh. Mukira ki chemise kola mbeto lati sute. Te o vanda ti. Olinga pemi na papa. Alors ça va? Mazas, ça va? Hein? Ça va? Hein? Ça va? Ngai nani? Ngai nani? Ngai nazali nani? Ngai nazali nani? Ngai nazokutuna yo. Ngai nazali nani? Papa. Papa, hein? Ah, c'est bien. Olalaki bien? Olalaki bien? Kolala, olalaki malamu? Kolala? Olalaki malamu? Ah, c'est bien. Bokilo comment progresse ali mingi? Ah. Améliorer mon petit. Masasi. Ebi ko bota mwana. Mwana kobota mwana na bokilo mindondo na mawa mindondo oyebi mwana bobota oyebi ye sio mona mwana oboy yo moko alingi suna sa ila ke loko te ngamoko c'est bien c'est bien c'est bien bon ça va ça s'arrangera c'est bien ça
Masasi. Masasi. Natunaki mwana bobota. Sio mona ye? Mwana bobota sio mona ye? Mwana. Sio mona ye? Bébé. Amoni namte. Ah oui. Tala mwinda. Mwinda. Ekufi. Te. Sanza. Mwinda. Sanza epeli. Mwinda epeli. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Vous avez la photo? Et puis sur photo, wana? Bébé. Ah, c'est bien. Bébé. Masasi. Mwina watufandi hapo. Na mbeto. Tufandi na mbeto. Piso misato. Awa. Mbeto. Tufandi. Ti. Mbeto ti. Izani tufandi. Kiti na mesa. Kiti. Ça va. Ayebi mon qui améliorer déjà mon qui. C'est bien ça. Bongala yaki kala. Alingina zonga na ngai. Asasi. Ngala alingina zonga. Oyebi bapasi nyonso ezwaka biso na bolamu e contribuaka pona vie na biso oyebi. Za pona bolamu na biso oyebi yango bien. Ok. Pasi oyo moni. Ekolakisa siko nzela okolanda. Vous comprendre bien? Mama Mindondo akokende lisusu te akovanda awa. Akozwa bébé akoya na ye awa. Bino bale bokopesa éducation oya bino boki. Mobali azalaka na mwasi moko. Oyi bobino. Nazoka papa. Mwasi pa azalaka na mobali moko. Pa kuna mwasi mususu. Tango nakendaki na Liban, mwana wana pembe avandi kuna na coin, mama na ye libanaise. Tango nasalaki skala na Sénégal, oyo moni ya mwindu wana, mama na ye sénégalaise. Mwasi moko oki. Ngazaki na mama na yo ye moko oki. Obandi so baka olina kende, ono so sala. Masasi. Nakenda mwasi na yo. Atikala? Ah, c'est bien. Atikala? Moto! Nzomona papa, abandi ngo. Moto! Nakangi biloko. Moto! Bale ko kenedia. Nende ko so esprit na zo lo sani. Na ba Yesu. So esprit na yelo lo bi Yesu. Moto. Moto ngo zomona. Yesu. Papa. Yesu. Omwana sekisu na mobali yango. Mama. Omwana monna ndako ba mona rate pe. Oh non, ça ira. Avec Dieu ça ira. Bon Masasi. Ngana keye Atiki mwasi na yo Bébé akoya. OK. Allez, au revoir. Bye. Non, ça c'est pour les enfants. Bye. Au revoir. OK, bye. Au revoir. Ça va, merci Moi, Yesu. Ça ira. Masasi. Omonite. Cartouche. Yo. Na osepela te, obi kenezo seka na miso papa pona papa ayo ka susite. Na okay na ngana ebisio. Pardon. Na mbota na ba Yesu. Obaki otang sanga Bible. Baka otang sanga Bible. Natang so Bible. Otang sanga Bible to ba mangama Yesu. Nga ka Yesu Yesu. Nga timo ko ja. Nga ka Yesu motu. Lagi saga sikunga. Samwele. Nasala kama kudo boye. Usala boye mona. Omoni ba mwashi nyoso ya kitoko wane kitoko wane batangi na chilondo kumerode ba mwashi kitoko wane sumu na wane nyoso batangi na chilondo kwetu kwa kuchilondo kumerode
umeka nani muke kasi uri vakulakisa ngai kugina lata na lata nalwata Sabugandu bilangi, ça vous va voir. Les pervers, l'oiseau de sauter, il a sauté, traversé le village. L'oiseau est. Chigolole, l'oiseau de sauter. Chigolole, chocolat, ni maman, chocolat, napina kaka na zoe bako yemba. Mais ça vous va. Chérie. Chérie. Usadina nangai. Mama. Usadina. ozomona ngai tati na ye mpenza ozokata soni te vraiment ozopina moto ozobina ozoyeba soki aza nani mobali no te papa ya cartouche te noko cartouche oza ezalaka te mama aza loki mama nazoloba nu nanu mama tina badesombula nini mama Madame Kamulangi, Chombe Kamulangi. Mama, on a dit que maman ça oui vraiment maman les communes aussi les sont mon boy. Oui, vous même si les sont maman na biso tout ça. Ana zali Ah, yo même ça ka bisika yo tout le monde dit les commencements bani sous. Papa ata yo. Nous sommes le azali na mobali na ngai. Mobali no wapi mobali. Na zali mabe. Copine wapi copine. Na meli be masa. Azali mabe. Yo mila masango le mila masango. Oui. O mila masango. Na okene mbojima. Mimi ko kenu kende wapi. Na kumema ekumero de kuchilondo. Maseba. Wa za mama te maseba. Mukajwame. Papa. Mema. Udi mukajwame. Kaji mema. Ndi mulume webe. Mama. Papa yaye mama. Mwampoi kwa kuchulu. Saluani. Mama, udeni mama. Masiba uweza mama te, uzusimbe na mtoto boy masiba. Ngela malwa abunyi. Sakume. Papa, uchi wapi? Ka Ethiopia za uyawa. Kele. Ngai dudu. Ngai dudu ko. Una za papa mama, una za papa. Papa na biso mobali na yo. Papa. Mama. Nubima, besike makele lawa. Oye sadi mwasi na. Omengo. Aza papa. Omengo. Na wuti kulogo e papa Pierre, na wuti kulogo e pa Wolf, na wuti kulogo e pa na Jean, na wuti kulogo e pa Pierre, na moni yote na yukuto awa. Ukuti awa, baya mubaji na ye. Sigaye. Mubaji nga. Mama yo Maya. Masina yo Maya. Oya zala kanaba. Babenga bango. Papa babenga bango. Kutula bunda katumba. O bakatie. Yaka. Sike lionda. Mema. Ngeyo yebinga. Chambuyi wa mutalama. Oh mwasi na ngai ya libala. Mutalama wa ezalite. Mwasi na ngai ya libala ndo futa kimbongo. We. Mase mama tika yaza mama te mase. Nzala mkongo yo. Bima libana. Mase ba weza mama. Na sala nini ko? Papa yo tika na mama lebe papa. Na kumema yena mbujima. Uzulembisa ngana mase lemina ngana kulobisa ngana tutu ah. Tukukende na mbujima. Na merode. Lipati. Tuchimula jama. Muvani. Maseba weza mama basaka boye tout ça mama vraiment maseba mona ngo wapi na kishasa pesa mama boye sala mela wapi maseba ubuni yangu za chi umela masango te umela ngote ina lobi mama umona ngo za chi bindi
masibisa malamu te maseba yaza mama banda mukolonini yo bandi komela masango yo banda mukolonini yo yana ndako papa tika na mana meso udingi nyawa yo komela alobi yaka mama azali babenga kaye chidingi mama bima nubima libani ipati nubima oyo to kenda binga na fana kawa te dawa mwashina ngai biso ndo fana kaya yaki ko yazo zonga na fini kwa jik chijengu maintenant chijengu wa chijengu oyo sedi Zubuya fana kawa sikuba binga la cinéma ngoti wapi oyo Ibino za ndoki mamodo salo za ndoki oleka ko bebisa tuma mikolo nyoso na misu zo lekaleka kala kwa nyoso za ndoki yo vraiment oyo san zubu comme zubu ya mwashina ngai nubima nyono sunu sa mesi lo la ba so mama kumero chilondo mama usakuke papa batu balengani na bango papa na mwana oyo kaibi jama well oyibi jama biso lo keba bengani ngali kolona yo tamba kwiti no sila oyo ko lukanga na papa bongo mo ande to kolobana yo mama ko bebisa bebisa mama bana kandi kolonyo so kolala na kabana pona obebisa na lubi yo zo progresser vite ka ko sala wa mabo oyo za progresser kubala et da progresser maman ni parti mais qu'est-ce que c'est maman c'est là on parle allez quoi jig na lubina ba mama chijengu kwa chijengu moja ulubana bisedi ambassadeur oui sadima kama na bismo tusajewa mama wapi chaussette mkasi chaussette te molunge oye molunge moete teji teji cartouche ndo ya teji tweba ozomona ezaka esengo mwana oboti aza na santé ya boye azolia bien tala ndenge aza na photo azokola malamu na monene santé ya bien asali baklasse bien akomi mpe motu monene mais je regrette que nayaki na moyen mwana aza te siko nakwei tozwi mwana azobotama kanisa bato ya situation toka naza na zero sikoyo mwana osala baklasse ndenge nini akozala mutu to akozala mutu te voilà souci oyo ezosalanga cartouche ezokamwisa ngai osepela te nzambe apesi biso mwana ndenge oyo bacondition nini nayebisaki yo ndeni mwana abotamaki nzambe ye moto alingaki azala na mokili mpo toyeba ndeni ya tokobokola ye nzambe ye moko ayebi ye moto apesi biso ye moko apesa biso makoki tolesa ye okoyi bien sûr oza so na mbongo te mais mwana azangaka miliki te aza na miliki te mais nazotala kokola na ye c'est ça mon souci kokola na ye bon gérant oyo natikaki ke gérant akoka kosalikaka malonga atekisi na ye baagence nyonso akimi na mbongo alandi bambongo ezalaki na banyongo ya bato azwi maintenant je suis fauché nayebi te na reprendre ndenge nini j'ai fait au moins un effort parce que bon na trouvé l'ami papi tsondo alingaki aremontele nga mwa pante moke ye mpe akendaki soki zimbabwe donc moto apromettre nga mai brusquement ake zimbabwe naza siko na eperdement na eperdement te kokola ya mwana ni sa mon souci mwana akota classe te cartouche omoni sikoyo ke importance ya mwana ezali na oyo nyonso oyo osalaki nga cartouche yo ndo ozali mpe à la base so totali bien yo ndo oza la base ya makambo nyonso oyo nga nazwi nga nasali mwa faux pas mwasi soki me mobali asali faux pas mwasi akovanda wana mpona koredresse mobali na ye mais yo qu'est-ce que tu avais fait osepeli okima na yo okende mboka e ménage naki contre maintenant ya kocontinue na kati ya baventure mais puisque na ngai nakoka nanga bama makambo na yo te omoni siko sor nango olingo koka te metala siko sor nango ebele basi oyo ozwi nani ndeko na ngai ndeki na ngai soki yo olinga osupporte yango faut comprendre quand même ozali moto oyo nzambe apesi nga ke
tovanda na hôtel wa oza wana pona ko corriger nga c'est comme yo soko sali mabe moi aussi je te corrige oye bien lelo mais avant ebaki yango te o négliger ngai ko bandenge wana te parce que ozali na place wana olingi jamais ko ndima osouffrir ndenga na souffrir oye ba camarade nyonso ba kimikimi yo bakimikimi yo bango nyonso bazali koya ozokabela bango mbongo ozosalela bango bo biso oyo tokomi ya plan nana osalisa biso. C'est la vie. Oui, c'est la vie. Comme nous prions, tout en a confiance. Ni parti. Maman. Ah, c'est mes grands. Et comment il a au bangi sanga bandeko? Fani. Alors, mon cher. Dis, cartouche. On vit qui est? C'est pas ta moi non. Dis, on comment? Quoi, j'ai cartouche? Bobandeko. Ça va. Parti bobandeko. Et olembi olembi penza. Dis, comment? Papa, bonjour. Teji, tu habites tanti? Papa. Dis, photocopie n'a pas Eh, papa. Eh, bonne. Banda te papa na luka bango. Kasi ngana nyango na zoyi bisani pati sikoti. Ngana ko banga bi olika munini yango. Mais comme kuna ndako pe ya masebaka noibo. Bozana bino kuna te. Ngabi ah, bu ba nouvelle na bango te loko moko te. Ka kuna ba isinga mama ke mbujimai. Ngabi mama ke mbujimai na maseba e bani ndenge nini? Yebyo to kansa ibino pe boke mbujimai. Ah. Dis, cartouche, va cinéma moko les gars kuna au supportante. Cinéma moko les kangai moko nazaki témoin oculaire bloko. Alors zaki intéressant tout ya ko informer bino on a mikolona parce que ta la santé non des alaki c'était pas bon ou encaissé sous ba choc wana. J'avais jugé bon na bazalate ndenge o manka ba kuna bazalate bazali pa nanga jusqu'à ce que mikolo les kaka moi na ou informer bino n'expliquer une situation de les gars quoi. Vous expliquez bien. Oh les gars courant. Oze ba jour maman yanga ndana no banoni. Awa yo se le so ba cinéma na ndako yoka kwa tika. Watika usana sima yo yebe. Asa isuni. Ah di. Li pati obundisi mama ya solo wana. Na obundisa na nini? Ye kolo ba film ngana obundisa na nini? Nini? Tuti na kilo tozozonga ndo kuti azobina na maseba kanwai. Yeah, na dance na mutu wa shinandako. Allez. Na masanga na pembe mama mela masanga na pambe nango. E bani ndenge ba ke bina na maseba. Ka no tu ninga pala tuage bani ndenge. Zaki anniversaire tu. Zuka na. Anniversaire te. Nazo pexet le mama mama soni boita papa kota kia kozwai. Mama papa kozwa oti katoken. Oh ye tonton, ye nani, na ye biete. Ye sa jumo bali ne maseba, bazobala na baki ne mbujimai. Mais ye maman éviter que wana za bokilo na ye. Na rappeler pe na bi wana za bokilo non, ko sa boite. Oh, baza soki ba tiji, soki nini na loba soki nini. Ba tiviela. Tiviela mo lesu. Mais baza ba tiviela. Bango ba kolinga na te et pas na tout se défendre ba bloko wana. Et bango bazo kumisa wana maseba mo zo banga muno ke ezai ba ko linga na bango. Mama bini muto shokoni matata ba fete na mwana bina bongo te. Hey. Suko yo yeli bala biso suko kuna totika na pasi yo mto ndima mama fana nda. Ni pati tukubwa ke pa ya nani ndeko na. Mais suko ya benga benga so nda kulikolo na ye. Débat isa na te. En tout cas, maman les gars comme ça vraiment irrécupérable na vie na ye. Eh. Tiens na verser. Maman benga pas récupérer susu. Viens. Eza susu ate. Mais sikoyo va aller chez maman. Na kobenga bokilo sikoyo na kobenga maman. Ina kobenga su bokilo. Cartouche des histoires. Donc insupportable mon cher. Ngai mon azaki présent. Sonia ndenge wana. Ayo kate lombe soni te. Avec sanga makamna ya sa ezota na ngati. Ayi boka ngablo no bobima. Na mono so fanda ate. Na maseba ngavu na fanda kama mama yako ya zozonga. Bima bosaila ngani bima. Bima bobi diamant ngeza. Maseba na invité soki ya kuzosusu changement na invité. Na mbujimai maseba za na basi misato. Ana Kinshasa maseba za na basi misato. O ngana ibi. Bosko bokilo siko na kobenga su mama. Siko ya komi 7e siko yo pa ya maseba. Na 8e makuya, 9e makuya. 10e fois ndo baka kazana makasi na ya limité. Voilà maintenant. Mais abengana ngala ndako. Benga kanisi biloko ya mbala kate tanga mangite. Mais on a tout c'est ma santé, ça va? Les partis. Oui, ça va un peu. Papa Mindondo, maman Mindondo. Ngai tata na bino ngai yo. Natikali munzemba. Toko senga na bino pardon mingi.
ndenge bobandi vi na ngai boyo kosala balusa bino kokenda bino epai boye gauche droite nasengi bolimisi tokomi kosambela biso nyonso bolimbisi makasi ezali mpa na yo mindondo mwana na ngai nazwi mbongo oyo ya yo enda militaire mobali na yo wana eke kotambola nango na profite nango te on balobaka bien mal acquis ne profite jamais. Pardonnez nga mwana nga. Ni parti. Pardonnez nga. Makambe c'est les cas na mwana papa nga ko tata na mutu na ngezaka na ngoli sute. Na sina limbisa na papa na za ngasuna makambo wana mutu na ngaite. Merci maman, merci. Sina limbisa na mwana. Tu limbisa na nsuku kuma na nsuku sambe. Nani? Chérie. Mon frère, même Goukaka. Oui, on prend la bière, dit. Toi, 4 bières. Non, personne ne m'apprête. Non, non. Déjà mingi, hein? Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Il y a Pio. Il y a Pio. Vous en avez changé la première. Non, mon frère. Vous en avez pas zaïr, tu vois. Non. En fait, Tika Zouakaka, n'a foutu à Nanga. Non, j'ai l'habitude de payer même après. Non, regardez. N'a foutu à Nanga bien. Zéla. Azama mama pa mutungi stende kaka bana na ikaka nde balinga kuumisa te po ba tourna na kazi moka donc somba tomela même goût hein ouais. Même goût il s'est passé des histoires papa ndaku basi babotola donc en dehors il y a ba scène ya maseba papa ndaku babotola wana na yebisa yo na ba yemo kwa expliquer ba to makasi baye faire singa de charge papa ozaki na nyongo na bango nyongo na twaki ndenge na buti kusenga bolimbisa epa ya bana te pa na zalaka na yero sud kuna mwasi wana kamata koma wapo na dommage intérêt ofandeki pa na ngai fofutanga $2500 kende pa na yo cela une semaine ce qui dans une semaine oyete baye kubimina ngai tango baye kubimina ngai na kata ndako papa tango baye kubimina ngai moye eloko kusimisa ezalaki te naki kamata buka lupango na pesi bango semaine moko eleki baye koteka lupango. Eza menace. Non seulement menace mais escroquerie. Mais quand j'étais moi. Non, t'en fais pas dit. C'est vrai mon frère, mais quand j'étais je sais, mais je prends ça en charge les Gambouana. J'en fais mon affaire. Na ça avec papa. On les escroqueries, donc jamais vous ne dites bon. C'est notre père, vraiment il faut te porter le Cameroun devant justice. Récupérer non. C'est pas un apaisement. On les escroqueries, c'est une petite aventure et qu'aussi la donne à l'autre. Papa Yiba qui n'a pas yo, je ne cesserai jamais de le répéter, yo. Donc on les a babé au mot ya pas mais ou les canons. Merci papa. Pour aider de façon que même ndenge ba texte on a justice baba na raison. Bana raison des escroqueries. Les escroqueries. Parce qu'il y a une activité, mais il y a un ami, Mberi Valentin, qui m'a proposé. Mberi Valentin, vous êtes toujours en contact, le Congolais. On a la gérant. Donc en attendant, la difficulté, tout ça, moi, les Congo. Cartouche, non, il faut dire en Béri à le service. N'a-bas la Brazzaville. Non, mon cher ami, le roi Tobani m'a selon petit cateau continué nango. Je sais que d'une manière ou d'une autre, nous avons fautif. Na Sengio devant Basinabiso devant papa, vraiment l'immisangai. Je sais que Bahirel Minto Salaka. Par omission, par action ou en pensée, dans la parole. En tout cas, Limbisanga. Limbisanga, sans à l'aise devant mon cher Elombe, ou cher Elombe, mon frère Elombe, ngai kutunde na kusenga yo pardon. Mais pas yo moko. Mosenga mwasi nanga mindondo pardon aussi mabe onga na sali et memi bisoti na ba situation yo na kosenga semek nanga pe lipati ali misanga
na mabe ngana sali ngamu na osenga pardon na bino ngamu na sali mabe ngamu na zaki la base ya mabe nyonso ndenge to arriver boy ngamu na osenga pardon bino nde bolimisanga. J'espère que moi nanga sali misanga déjà parce que tuzana yé mais ça tenga mna sana mto sambo iyo mon père na semeki nanga semeki bolimisanga vraiment bolimisanga nzambe ga mtu sommet nyonso orgueil eza na tina te na mokili ya orgueil alors là on a lingaki parce que t'inquiéter mingi pour na service emploi vraiment c'est cartouche na bande ko banda kala bato ba yebi biso ngana otwali tout c'est plus que ba frère quoi tout ça to coller ensemble ba frère même biso ensemble na ko jamais qu'on dit maginaza na situation ba faire réseau prospérer yo au demeurer na ba piaka ba conditions difficile et on a baki pour na papa ko t'inquiéter azai pa nanga naza ndako mona sombaki alors a occupant en attendant ba faire wana ici là parce que depuis que nous vendons ici ba kachona ba karatéka na ba maître alors yé en tout cas sincèrement il faut dire que parole de Dieu est transformée est transformé complètement. Aza sous dengue biso tout. Yé mon côté biso tout. Ah, il pas dit mais la parole. On sait la nzambe le quoi nyam pependa. Suka boti na kepe sabambo ngoko apé mais déjà azepa nanga. Eh bon ani c'est maza mosna. Bon wali bala. Mariage. Nzamba za loku. Alors nako tikelo appareil pour la communication. Bon, le quoi vous conduisez pour la repos faut payer maintenant moi mingi. N'entendez le chauffeur na voiture moko otambola na. Hein? Donc yo le quoi ça ba connaissance trop, vous avez expérience na ba faire, ogi jamais go chômer. Ah donc nazotia on a trop so kende, o reprendre ba Dubaï, Helsinki, le quoi payer Jeux olympiques et ba na Atlanta o kende pour na ba faire moko fo salana. Amen, c'est meki. Nzambe penza zo. Vous avez un moyen de communication, vous avez un transport. Cartouche. Ben pour na ba femme na so yé le quoi ça azemi. Moyen travailler exact. Alors yé na ça va faire trop de mikolo, ça va faire trop. Na sala ba pressing qui a minene mi ba minute na Miguel, il y a géré kayango. Hein? Na géré. Ah géré ouais. Il y a minute. On a essayé que ni. Ah géré yango. Nzambe azali, nzambe so sala cartouche, nzambe so sala. Alors vraiment pour les athées, pour quoi provisionner ndako mikolo to quoi provisionner. Un chauffeur sous quoi yé a wana provision. C'est même bon mélanon. Bon, to mais à l'occasion de notre réconciliation. Chin chin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Oh, c'est bien mérité. Ngai to kamula kana. On va faire moko. Ah, et en tout cas, connaît to zabui. Oya biso kufa na ye nanga 30 minutes après mwana otika na mwana na kena après 30 minutes mwana pe bo akena to kende do biso to ka ko ngana ke bo mela te 30 minutes yepe bon papa siko pona mama siko azawa pa na linko yoka komo ya na yete na linko yoka komo na yete mwacha ndokiwana ko bimsa komo na yawate na linko mone isusu pete muta kena soki mbujimai bosa na ye mama bosa na ye bosa na ye kana sana bino tako no papa bosa na ye pe yo moko pepe ko sana motema ko bosa ni bosa ni mama azalite linko yoka komo na yete apeza mukana nzambe kaka zara nzambe mo wasala kama makasi na ye ameka ko bungisa mwa image en tout cas mama leki penza aza irrécupérable. Donc, comptez que tu n'as été. C'est non, bon. De? Tu connais mon mira. Sekele ya mosala na premis osaka kaongela na premis okosona kitoko na premis
asuki ya kitoko na premis osakaka omela nameka namela akolia nanga eza premis Souke-moi la maman. Zaba Primus, Zaba Sekele. Primus, Sekele ya Moussala. Primus, Souka ya Sekele. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala laissez tomber